bafani na bango batiala biso kaka babwatu biso tokatisaka boboye balongoli kimbuta te baleko devie tikoto oyo kalifa umela mboko tolingi kabila bana na ye aleke mpona nzela oyo kabila longwa te kabila bana na biso na biso oya ya firme oya solution tokozwa nini na kofirme bofima chaque jour solution eza te mboka ngo nini ngana ngana tuna nanu yango ande kimbuta kufa wazalaka mvi tosuka toluka bwatu bakaisa nango kabila eza wapi tala nde tosouffrir chef na biso aza wapi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que na mboka o gouverneur azali te to gouvernement ezali te batela biso nzela oyo l'état asala musala na ye population ezo souffrir pour na transport bolimbisa pe biso ha bino bakonza mboka po ni université ekomi madusu boye ata bino moko papa Kimbuta yo lobaka Kinshasa eza ya yo papa. Merci Nabino Nyonso bandeko balandi masolo ya kini nayebi ke bozalaka ebele pona rolanda masolo ya kini ezaka toujours présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi boloba yango Rebecca penza de faux mais marabiso na bisika moko botoye barango lisusu te nayebi ke boana poto bozalaka ebele pe bozalaka toujours na besoin ya kozala informé na oezali ba émission na biso. Voilà, lelo tomemi bino awa na kati ya Arrêt Mompulu. Bana poto boyebi yango ebele na toza na avenue des universités non loin ya rond-point Ngaba na gauche na biso bongo toza na commune ya Makala na droite na biso eza commune ya Ngaba. Donc nzela route université nzela o ememaka bato banda Victoire ti rond-point Ngaba campus université eza nzela o ya munene esika bomonto telemi. Mais situation nzela oyo ezali en tout cas na ebite so bino bo sepela nango po ngamo Rebecca na sepela nango te Patricia Lelo na kati États-Unis d'Amérique kuta leli Zoé Kiambi pe aleli mais tolingi pe toyeba totuna bato bavandaka na coin oyo to mekampe ko tuna bango nzela oyo ekomi boye ndenge nini eza négligence ya bato bazaka na coin oyo to eza ba makambo nini en fait ezoleka to mekampe kozwa ba vie ya bato bazana na coin oyo to kuti yo awa na o ezali ya Arrêt Mompulu to moni nzela oyo eza vraiment ya kobeba makasi elo ni esali ke nzela koma na situation oyo ka niveau ate nzela basi ma elikaka ma nzela ate bo ma elika sombule beti ma evandaka place moko OVD pe so yo sa musala bata gudo te bataka babeleka ya pamba ya boye yo kabila longwa ndeni alongwa te basa ne musala bien te babonza nzela bien te kalifa umela mboko tolingi kabila bana na ye aleke mpona nzela o kabila longwa te kabila bana na biso na biso nzela oyo tomoni babongisa yango presque trop so tokonde ne car à 50 nzela okoza réparer pendant 3 fois même siko bata bongisa ngo bongo bata siko gudo te pe terrasse suika kuna kota venir kuna terrasse suika kuna omo terrasse koto kuna bani kuna sur espace sur terrasse za la raté ozomona yoso so ma embule ye ma esani ni ibanda omo ya mama mkongo de 100 donc ba komo mema batna mkongo mkongo de 100 alors ya si mkongo de 100 mutu kele kate bo filmer cameraman a filmer ne mutu ketemi kuna a filmer zo image mo mutu kesuki mkongo de 100 ama tu mkongo de 100 ezata yeso ki mulibwe sami boyo kabila longwa te azala biso. Merci beaucoup, merci. Toroya pe kozwa bandeko na biso. Ndeko na biso azawa, to kozwa epe. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, tomoni awa na kwa ya Mopulu awa. Situation nzela o ndenge ezali. Ezadi ya kwa population de mutu esali ke nzelo ekoma na situation oyo tomi tuka to nini. Mais quand peut ko expliquer bandeko balandi bazolanda yo ba mekampe. Bon, merci maman, otuni bien mais bon nzela mituka ko bebisa te. Bon, université nde tozana boye oza université keti campus. Donc yango fo ezalaka possible na nzela oyo po tozana na facilité po na nzela po mituka pena et comme obeba fort biso mécanicien moto sa ba misala pe ezate parce que ba nzela et comme mo limite boye libulu yo mona banzo mona ezako avantage pour bino ya ba mituka nezobeba mbebi bino bozo ba marché te bon mituka ezobeba mais eroleka ndeni po biso to sa misala donc ba nzela comme pena mikuse vraiment. Donc to kemba pena makasi to sala kana moi o bato to ebani to gesana ba mapango na bango
construction nzela o to monara par année en fait na ikara 5 ans nzelo ezata réparer 2 ou 3 fois mais lo ni sala kaka même libulu o ezaka libulu manzengele ezaka libulu buka na kaka ke fonga kaka chaque année ben au moins te ke o eza libulu manzengele te o eza libulu mubulu manzengele eza mpanzi mususu ezaka na presque kaka côté mo ezaka université moko mais ba goudron na bango ba sala biso donc banzela pena ba sala pena ke point peneza rolenda pena te donc mona point pete so nyatika boy donc moi pena kita nango moi pena umeleza te. OK, merci beaucoup. Tozwa pe ndeko na biso awa ya ceux qui pa ko ebisa biso. Bonjour papa. Pardon, lobara muke parce que to moni osala na nzela oyo mais quand peu ko ebisa bato bazota la biso. Tolobi déjà tolobi mingi wa bonselo te to sani. Otika zo to vanda. Lancer message moko nga na ebi ke na message oyo ko lancer ba otala yo pe ba. Ngalo bana mate. Bon, ndeko, ata yo loba pona nzela oyo o relancer message nini pona misale sala makana. Ba lemba totiki to loba sute. Bongsa ba lemba. Ba filma ba lemba to loba te. Merci beaucoup d'être za papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bisinga ikoto ba ngome mabatu na mukongo. Eza faire yo moi eza te to kemba mabenze la kutu mai tala kutu condition azali pantalon na maboko na kataka mai ya koleka po moi to leka eza te babwa ke sota mabanga ne basali kote ya 15 po ça absolument bien to zo ndinga otambola. Babwaka mabanga boza sûr que ceux qui babwaki mabanga penza nzelo yo kobonga en notre temps ba bika niveau ezate so babwaki mabanga eko kobonga même ba kobongisa carnivore na ba ninga bazami panza zinga sala normal to ba yo obwaki la bino ne ba sala musala normal ba sala musala ka normal po bazonga sute ko sa musala deuxième fois ba sala ka normal po na suka moko to zo ndenge ni ya koleka bien. OK, nazo maman nga bonjour maman. Bonjour maman. Monyo zaka na coin o mingi nzela nde komi boyo ko lobani etant que congolais. Ligana lo bato lembi. Oya ya firmer, solution de kozwani na ko firmer. Bon filma chaque jour solution zate mboka ngoni. Biso toza média ya filmer a diffuser bato bazotala nde siko ba kozwa solution. Biso to pesa solution te. Ya mwana faut pas kolemba, biso to ya faut koloba parce que toza besoin bato bazolanda ba na besoin ba yo ka ba plante na bino po bazwa pe courage yo bungisa. Okolobani. Eza soni mama mboka biso soni. Soni mboka ezokufwa tokende wapi kaba trakaseri na bawewa na banini bobongisa mboka te mokili ezobeba bomona ngo te tala oyo eza dirasa munene eza soni mboka ngo wapi baninga bomona bablaza bamboka ne eza bie mboka ngo eloko ni bosala pona eza mboka eza mato nyoka mambo pona nini mama babongisela biso. Merci beaucoup papa yebisa biso solution nini oko pesa na ba konzo bazolanda biso bandeko bazolanda biso o bazomona souffrance ya congolais nde komi na niveau ya banzela nyonso eza ngana tuna nanu ya ande kimbuta kufa wazala mvi azolanda yo na ina tuso akufa obiazala yazo mona njelo te man njeleza ko beba université meza ko beba mais awela osombaka ba 110% sans biso to mona somba na état mona nzelani awela ka intérêt na bia za gouverneur amona nzela ndenge bebi awela osombaka ba bisi ka pacha mbona na po amona te ndeleza ko beba bakolongola te mana poste ya kimbuta vuma merci beaucoup bazo toucher ka ba poste mutu poste ya kimbuta bakolongola ete Timoko beba sekimbuta balongola solution nini yo ko pesa bango balongola kimbuta muto ba otwa bomza nzela o balongola OK, merci beaucoup na ko za papa na nga yo na monyo sala ka moto na nzela oyo ba difficulté nini bino bata moto bokutana tonno kamane to za boeta nzela tala yo moko eske bakonzi baza wapi eske na mboko to za na bakonzi na mboko to za na bakonzi yebisa bango eloko moko si réellement ke bazalaka c'est que bazotala yo yebisa bango eloko biso toza kaka na posa nzela tala nzela bie botiela biso kaka babwatu tokataka na biso na bwatu tala nzela université université ya munene tala nzela eza pasi osengi babwatu tosengi kaka babwatu tosengi babongisa nzela te me bosengi bwatu bafandi na bango kati basala nini bafandi na bango batiela biso kaka babwatu biso tokataka boboye balongola kimbuta te baleko devie tikoto oyo seke faya na babwatu balongola yende balongola merci beaucoup merci tozwa pe ndekwa wa
papa. Olobini. Aibe. Nzela otuite kimbuta ngwaza na kinyawa to za mbanza ngungu to za wapi. To éviter. Alongwa soka longwa tukuferema otakufera. Bawa seka wana ozosoka baselo. Utapesa biso babongo lokatisaka moyete. Osengi te babongisa nzela bosenga balobongisa biso nzela ezala moyete awa sengeli toke rompo sengeli tosuka toluka bwatu bakatisa lango kabila eza wapi tala nde tosouffrir chef na biso aza wapi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zela Malembe. Oui, papa yo lobi nini? Voilà, Zela Malembe to kana moko. Likolo ya forcément ba poto oyo tala ba disque ko panza na ba plateau ko panza na to uti ko sa. Yo lobi nini? Yo yebisa gouvernement na biso asala nini pona nzela. Non lobani aya tala na oyo vraiment boy karele kana onde. Karele kana. Moi karele ka ezata. Papa yo lobi nini? Ngala lobi boy les seuls sur ces abongitanzela. Abongitanzela vraiment ndeleza mabe. Ok, mama yo lobi nini? Mama nga nazala besoin babongisa biso nzela bakomo mabiso na mukongo kimbuta sala tala na lubiso bakomo biso mikolo mami bimba batina biso bwatu awa bana kopesa biso. Ok maman nalobi kimbuta sala makasi. Merci beaucoup. Nazoya papa yo lobi nini? Bon maman biso to comprendre na nzela o to sala nzela besoin mbe biso fort. Nzela ekomi donc avocat na moto fo amema mu Congo descend. So moi za batini la biso boîte wa être avec ça biso potoko marron point. Ba moto na biso zo beba to. Toza na ville province ya Kinshasa boîte lusunde. Poto ko katia to comprendre to na mbanda ka to. Papa yo lobi nini? Te na zona papa awa. Papa yo lobi nini pona situation yo? Bon, situation tozomona réellement eza passe. Non moni batu nyonso baza ko nyonga awa. Mais pona ngai mutanza lobi ke kimbuta. Ngai na opesa kimbuta plus ou moins soit asa na faute to asa na faute te. Parce que c'est un grand problème qui se pose pour moi je vois ça et c'est un problème démographique. Tozo ko assister le moza o babenga exode rural. Donc tout le monde a préféré ko ya na Kinshasa. O ba route o tant belge attaque yango. Attaque yango pour un effectif moko bien déterminé. Mais aujourd'hui nous sommes, l'estimation nous montre que toza 12 millions dans la ville province de Kinshasa. Vous comprenez? C'est ça. Alors, c'est que nous avons condamné ce qu'on a gouvernement. Pourquoi le gouvernement a manqué politique et a perspective? Vous comprenez? Parce que la population croître d'une façon exponentielle. Nous avons préféré qu'il y ait Kinshasa parce que la politique industrie industrialisée. Mais il faut quand même que banzela na bandenge moko bien bokomona bakotama carnivore ya mukie. Problème ça parce que nzela oyo babongisaka yango mingi kutu mingi mais kufaka kaka. Alors, il y a un message dans gouvernement. Il faut intégrer la notion de la statistique dans vos gouvernements pour éviter tout ça. Parce que parce que pour tenir compte, il y a augmentation de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nanina Zafé Papa Awa. Yo tomonyo sala kanzela oyo. Situation nzela o nde komi bon. Étant que Congolais ko lobami. Nzela o eza première fois te pour nzela oyo beba. Ba moto ezo beba tala nde moto eza komi. Ya ngwan tozo lobela bango. Tozo pesa ko tozo lobela bango banani. Ba konzi ya mboka tozo lobela bango. Parce que c'est la première fois que vous avez bébé. Bah quand tu n'as qu'à y mabele, babambi maboul oyo. Après parce que ba profiter tant que langue comme boye, babambi ba sipi na mabele. Tant moule ko bandela, maboul ezongi. Mais tout oyo, bah ko sala musala. Mususu ba biso pe ba entreprise ba pesa rapport ba yo bongisa banzela ba ngonde ba sela biso biloko ya qualité te yango mona tozara des fois victime ya ba destruction. Mais ezo dépendre ya mbongo bazo pesa bango. So il va passer un moment muke bango ba pe musala na mbongo muke mbongo zo bango bazo pesa bango ndenge sengeli te. Ah donc mutu nyonso azolela nzela oyo façon ezalaki façon ekomi na façon ezokoma toyebite solution nango toyebite soki peuple congolais ndem ta koluka solution to gouvernement ta koluka solution mais vraie solution nayebi que bandeko bozolanda biso mingi banda ya mboka pe bo message otala www.info16 donc bato ya koto yo basengi bayela bango babwatu
Donc baboîte ne permettre bango bakatisa pour dire que awa pona okatisa normalement il faut oza na mukongo mutu. Donc je pense bien que maître Nelly Mwinga azata ne sengo mkiete azomona peuple congolais élaboré. Yeko amesana yeko sunga mama mutema malamu déjà mutema ezo soye mingi comme on a peuple congolais ndenge ezo souffrir oui mais toujours continuer toujours kozwa ba vie ya ba habitant ya coin oyo ba meka un peu ko expliquer biso à long et à large et puis toko sala ngo kaka pona ko lakisa bandeko bazali banda mboka na ba o baza ba mona pasi ya congolais na situation ya banzela. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. To monio na coin ya mopulu awa esika wapi peuple congolais na ba difficulté maintenant ya kolongba kaka na mopulu oui, eza passe pendant ba autorité na biso ya mboka. Tala donc la faillite ti rond-point il faut le foutre à 700 francs. Donc au foot 200 francs au souki na libulu. Libulu ba memio na Congo au foot 200 francs. Au foot sur 300 francs ti rond-point donc longwa la faillite ti rond-point 700 francs. Vraiment eza biloko moko ça la biso peuple congolais passi. Donc passi toujours vivre dans mboko ya biso lokola étranger. Kout na paye étranger tozali à l'aise. Talanga na makolo talanano sandali ya pembe elamba ya pembe oyeba tombolo na mukongo ba memi quel pays makambo sala maka donc to sala biso sida pe ko sala mape okoi pe na kati ya mai. Oui, eza risque muta memi na mukongo d'abord aller malamu te asa pe na endurance pete yo ipe poids na hote amsu yo leki ngana pesa 80 kg muta ko memanga muta 52 kg bo sok de koi na mai o mote eza risque papa André Gimbuta pesa zali batikela biso bango tuna décembre ba démissionner. Totikali bango décembre basala na bango balingi mais décembre batu nyonso ba démissionner pour janvier à l'an 2018 bana makambo sika pour peuple congolais to ma souffrance. Merci maman Natiki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc mama yo bikanda nini? Kanda mboka. Kanda wana okobeta nani? Na robeta mutu te baomonde bamona ndenge ezali na robeta mutu te pona za makasi robeta mutu te mais tosengi kaka toza malamu tana libulu moya ko kati robeta wana ezaka ya robeta to robeta pe mutu na maloba na robeta yango makasi yango robeta nde yango to oloba te obela bango siko po bazoka kasi yango to oloba biso to wana kanda ya Congo soki bayoki bana mibali baomela diamba bakolanda bango mbangu makamalamu na mboka baosala te yango tosengi toza malamu boye te to boyi. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Maman yo lobi nini? Bon, ngana zabo na lobi. Donc talana biso ba congolais to ko kate to nyokama. Donc ba ko bon biso. Donc india na biso baby. Donc tala ba chauffeur. Am sub accident zo sa mebele. Donc tozo ko kate. Tala biso to makolo. Donc moi ko traverser banda bo pour le tiron pour tozo ko kate. Donc mbongo na mbongo tato le kandi ntala. Moi to so ma bloquer ça ti. Ok, merci beaucoup. Donc, plainte, il y a population congolaise et qui kaka moko gouvernement talanzela oyo bongisa nzela oyo parce que batu bazali ebele a bavanda na coin oyo. Une fois que nzela ya robeba donc l'activité ya batu pe eza bloqué et c'est on a vu sur Rosala ceux qui nzela o basali yango na état moko pe ya bien bato bazali après ba se retrouver. Donc voilà na ebi que bana ya Potonyoso boza ebele mingi ba Patrick Valencio bazoe Kiambi Patricia Lelo famille Pukuta Mobimba mami Pukuta ma grande sœur chérie Myriana Pukuta Timothée Pukuta bato nyonso bozolanda biso na ebi que bo sepela ki penza na émission na ndenge to la kisabino donc tozo continuer car parce que lelo to aussi lisango na info 16 biso to baram kie mais l'émission de loba ebele donc to baki bato bazawa barolo batina suka donc faut ba loba papa ya ko loba bonjour papa bonjour papa nangai papa nzela o eza ya ko beba et où meli au moins sali combien de mois d'après yo bananzelo ebebe donc on va même à 4 ans parce que tout le bosso ba yako bongsa même le gouverneur a kamwa ka nzelo ko bongate donc on dira laquelle abiso bongate parce que pe bongaka kate yango tolongo yeba est-ce que mboko gouvernement ezali ou bien zate parce que peuple congolais a souffrir en tout et pour tout ba yako bongsa nzela parce que toujours souffrir bazo wela ba voir kuna pona so peuple mais ce qui peuple azo lia bien nzela pe bien zate to ko tambola te to ko marcher ndenge nini donc inutile ba konza mboko to mona otina na bango ezate poto ndi ba konza mboko ba ko bongsa zo libulu parce que oyo eza route principale mais to souffrir to ko katondre na ba boîte so amoni ka ba ko bongsa te ba ila so ba boîte to ba na ka na ba boîte
poto ndima batindela so babwatu be ba or boreya poto kataka masolo ya kine donc ezotambola kaka awa na kati ya coin ya Mompulu esika oyo tomoni situation nzela oyo en tout cas peuple congolais ezolela makasi donc tozo continuer toujours kozwa bavi na ya bato bazoleka na ya bato balekaka na bato batekaka koto oyo bango mpe bakoyebisa biso ba difficulté nini bazokutana nango banda nzela oyo ebebi makasi boye nayebi te nazwa mama nazala papa awa papa yo difficulté nini ozokuta nango na nzela oyo nde baby bo tant que passager bon nzela oyo ndenge baby vraiment nzela oyo ndenge baby toujours comprendre était vraiment donc to comme na difficulté transport na ndenge ma sécurité donc moi écoute okende rond point exacté eloko moko te bandeko na ngai to yebite chef de l'état atela biso non nzela oyo donc nzela oyo pena mobulu tala moi ko sale ya to tande to lati ba papa bodo moi ko lata pantalon coupé nini pardon nini exacté donc faut la tara kilote po okota na kati ya mai poto donc eza bien te mkongode ça ba jeune ba komi ko vivre ba jeune ba komo vivre na ba 200 francs à memi mutu et alors eza pena bien te chef de l'état amekana ko va solution nzela oyo OK merci beaucoup papa Kabila ça l'effort papa boyete merci beaucoup nazo appelle maman awa yé paté kaka ko biso bonjour maman bonjour tomoni yo ozoteka na kwa Mompulu awa mais liboso na onzeleza ya ko beba makasi okoloba nini pona yango biso to senga kala bakonzi baya obongisa po situation vraiment ebebi transport ezate tozoteka pete pona do muto te mana nde ntana ne posio eza muto osombela mbandeni koteka toteka te suite nzela ebebi Gobino ba difficulté ni bozo kuta nango parce que tout le monde de fois bat bazo leka wa ba leka ba ta mona makopo transport ezate nzela za ya kobeba ba memola mukongo kuno futi 200 francs na siba ba lekisi oboye siko l'état za wapi l'état ngazo landa parce que biso nini objectif na biso ezalaka tozwi bavi ya batulikambo ozotungisa population tomemi yango na média l'état kotala biso mpe kopesa solution par rapport ya banquête na bino yo koyebisa l'état nini wazotala l'état ya abongisaka solution asukaka yango wana mpo azobongisa te balekaka ti l'état leka mpe abaleta baza balekaka me babongisaka te ok merci beaucoup tozwa susu mama awa mama yo koloba nini bete tu bapija na André Kimbuta akeja mentanga keja abongisa mpinjila yenda na kujaka na kuyiba metanjila mpilo ke na kufwa mpila kuteka kelve mpila message bakomisa ngo bolongola te mpila bantu kuluta kelve akeja akeyiba me bobongisa mpinjila sa bantu kuluta bien ntanga mubutu va ave pijai sere fu mubutu vutuka sengi mobutu azonga po mobutu nzela etikala kobeba ta mokolo moko te na mobutu nzela ezalaka boye te mobutu nzela ezalaka malamu meta nzela nde ekomi seke mobutu aya kozonga situation ya nzela oyo nde bebi maître Nelly Mwinga mama mutema malamu mesana kosunga mais peuple congolais nda leli awa na asir yo pe kuto sepeli na ota donc nayebi ke batu nyonso o batali ba image oyo eza na bato oyo bamoni nzela oyo bayebi yango ndenge ezalaka mpe bamoni ndenge ekomi en tout cas elelisi bango esali mpasi mingi na motema elakisi ke peuple congolais jusque là donc tozosouffrir makasi parce que nzela eza mabe makasi donc talala bana nde bazomema bango mpo bakatisa moyen kotatambola eza te donc c'est à dire que situation ya mboka na biso nde ezokendele toyebi te so toloba lisusu nini toyebi te soki tokobakisa lisusu nini donc Zoé Kiambi omoni même donc info 16 balelio awa babi info 16 yo yaka tobongisa nzela mosusu info 16 soki eye nzela oyo kobonga frère Richard Madeka na kati ya Europe frère Richard Madeka donc yo ata yakata Congo oyo bongisa ta place talaka mopulu awa yakata bongisa msu yo so bongisi aba pepe congolais sepela penza na moni penza mami pukuta ma grande sœur yo yakata so bongisa ta nzela o msu ba sepela fumu internet monde balobi yo so kitia awa msu bango ba sepela babi soki boyete boye bisata gouvernement asombela bango babua tu ponzela oyo batu bazolela babua tu ememaka bango kotisa bango ata ti rond point ngaba
Donc là c'était votre émission Masolo ya Kini et Betty Masolo na kati ya coin oyo ya Mompulu non loin ya rond-point Ngaba. Donc peuple congolais et ko kanga pe malango tezo continuer ezaka na besoin loba. Na habité ebchiso de cause de peuple congolais loba. Donc merci beaucoup. Tous appelé papa oye pas ça les loba papa yo lingo loba nini. Na loba problème ya nzela oyo doit tout cas pena moyete. Même na makolo tozo ko lekana te. Tala nzela. Bako kanisa biso te na nzela rond-point Ngaba. Eza nzela université bato mingi balekana na bango ba kontipe balekana nzelo université za tout pepe menao ba bon conception nzela to ka moyen te salité peleke makolo moyen mutu ezoleka te moyen ko soit comme ça que gambela moyen ça te nzela o bande baby boy ça fait au moins combien d'années ou combien de mois? Il y a 5 mois depuis baby déjà. Depuis baby makasi depuis bébé na opeka. Non et bébé ba to pas mabanga siko pene baby koleka de ba bongisi na bango tina mote mabulu eleki université mo mabuna mabulu do moyen te. OK, merci beaucoup ndeko ebisa biselo nyozo sa kenzela o ebeba kata monyoso. Ya tozo comprendre nzelo yo bande banda ko beba ba bongisa te to comprendre te ba mbongo banda ko kongola. O l'état zo azara izeni. Aya ko zo ba mbongo wa l'état. Ba kongola ba mbongo zo mona ba soda ba zo leka leka ba zo kongola ba mbongo mais to bite se ba mbongo ba sala nango nini. Ba mbongo to bite. Siko yo koloba nini pona l'état wa zo ba mbongo situation nzele baby lisusu baby ezo beba pe kaka. Yo koloba ni pona l'état. Chose ça te biso to te la raba ngoti. Bon on est mo. Soit efeza la pose à congolais. Te chose biso to dépendre gane na bango kaka. Maman yo lobi nini ya obi choix exact yo lobi nini baluka bota la caméra. Est-ce que Namboka o gouverneur azalité to gouvernement azalité batela biso nzela oyo l'état asala musala na ye population zo souffrir pour na transport. Mais bato balobaka mingi ya gouverneur tout ça bon bien mais na atia ba pion na ye na kati ya ba commune na bité so ko s'adresser d'abord na ni ba bourgmestre ya commune ya Makala na ya commune ya Ngaba. Il faut être s'adresser ba bourgmestre na bango ba yebi kaka batina ba élément na bango ba jana bango pour ba récolter ba 200 francs na bango ba déranger ba ticket pour ba maman ba maltraiter ba maman musala bango na bango tia ngo na poche ba taxa mike ba tia ngo na poche na bango pour ba keno ko vimba na mabota na bango. Bourgmestre ya Makala na Ngaba to tikala ko yeba yanga banano c'est quoi faire ce qui nan to ebiete to ebi bangote qui peut être azolanda yo amoni penza bana Ngaba bazolela pona nzela okoyebisa bourgmestre wana nini afa bokende pa André mais asine ba responsabilité na ye ai ben kala ka to ebiete amona na kate yo bourgmestre vana na Ngaba mo ke futa na Gombe una rombuya biso problème ça maman eza problème na biso eza boye kichesa zo suna nzela tolo baka teke o nzela oyo Kishasa mobima nzela za sute nzela o bango batika lango ezaka kaya Gombe boulevard po banda kuna bango bavanda kuna basoma na ba Gombe kuna na ebiso pata Gombe peza ya obeba mama Gombe zo obema place mususu o eza isolé neti biso to ebite gouverneur na biso gouvernement na biso vraiment ezo yeba te ke pe population il faut be à vivre ndenge bango bazo vivre bazan souci na biso te ko voter biso to voter ki bango mais ba komi ko nyongo la biso ko ngo ba nyama hein ba gurumesa Makala ezala ya Ngaba toyebi bango te azaki gurumesa Makala banaki ofana Makala tanga zui poste longola Makala akomi na Gombe akomi na Limete mais Makala boye ezate maman ngana ye na transport na futi 1000 francs pour na koma na mopo boto na koma na rond-point ya sobo moni bo kokate botika batu musuba diriger mboko pardon vraiment pardon biso pe to diriger mboka mais to sala bakama boye te. Merci papa yo lobini na biga pour la ville ya Kimbuta tika poste kokate atika pena balo comme muso uta mboka bacha na umela sale au moins 11 ans na poste 11 ans poste to utaka mboka na situation nini pe mboka comme na situation akuta mboka moi pepele mais so abomi ngo lisu abomi ko kana ete atika ko ne vila kisasa te Kimbuta tika akukata tika poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yaka ambuyaka ba commune ala ya mbuya kuna Ngaba Makala ko mbuya ngote totimbela ye babi Ngaba Makala akomate kuta mboka ya kopola bimisi yango suba nkusu wala tina mote avana na ye na ngai passe mingi mo biso to passe to mona awa ele kinamichi oyo Ngaba autre Makala esu na ki ela kata capitalité oso za province ya Ngaba oyo za kini te tala maboye nzela opesa mbongo biso to bula to sala boye desa poko na Ngaba ko Ngaba boy batika biso pardon les mille papa yo lobi nini obi ovana na Makala donc yo zo boya Makala na o comprendre tozo kanisela batu banda wapi ovana na Makala na kipasi na kama atanga ba classe primaire kuna
aza mutu abandundu bandeko ne baza bato abandundu baosufri tala nzela avanda eloko te zero. Nga na biboye soki bakoki te kodirige mboka bakabola ata na 4 partis tozala ata na 4 président na biso po bazokoka te kolia bakongole bazokipe te nzela ezobeba bazokipe te bakabola ata na 4 partis tozokoka te boye te ezalaka te. Nga alobi babongisa nzela eza malamu te babongisa nzela mpo bakambi ezosuka kaka awa kaka yokeba na rompo te tozomona mpasi biso bamama abongisa nzela Tonton Mwinga omona biso bagene bamakola biso nde ezobeba kitoko boye babongisa biso na nzela bambongo ebele baolia batalaka nzela nde ezatane bamoto tosomba cheme tande bamoto ezobeba komi tirant point au foot à plus même 1000 francs sorozi a okitiwa eba komi timo pour 200 francs okela mkonga kuna 200 francs kuna sur 200 francs 600 francs nzela mako pe ekufi susu awate depuis kapela to o kapela ti ko marron point faut 1000 francs ma beaucoup pour la bateau net abimé azaka na 500 francs mawa il faut ozabana kuna ti a otikoto makolo après aussi son privilège ya ko matira en point université ko yo ko lo banini et tant que travailler à nzela o pona ba kontina biso basala nini ba kontina biso il faut ba bosa biso mboka za okufa makasi to vota ki ba porte pour la kima na mboka o mboka to mona to ko la suka 5 chances ko ko zo ba ki kabila papa ba ki 5 chances to ça 5 chances e banzela nzela ngo yango cheto ma 5 chances tout le nzela eza ko beba vie ça peut za okufa to ba ville propreté équipe peut-être baki yango tout le monde en tenait que kufi makazi papa. OK, merci beaucoup. RDC ngoloba la République le royaume de Dieu au Congo. Et loko moko ezangi biso ezate. Mabango oyo pour ta mabanga fait uta poto. So kene kinsoka mabango zo chemin. So ke wana lokala mabango zo chemin. So ke wana na njira wa ezo chemin. De. Ils sont au niveau national international. Mboka boy, oyo kene université Sony. Hein ba baloba so che lo moto e kokiti osanini o chiawa so che o toni tika na mabele c'est quoi ça comme ça c'est Sony mboka ko la Congo mabanga yanzo chemin wa tala mboka Sony université ko lo banini sikoyo ko ebisa bango nini po bazolanda yo pe ba yo ki pe maramo yo nazo ko deuxième fois na sengi na bango avec amour avec volonté nami kitsa pas bon ça c'est là. OK, merci beaucoup papa Yolobi. Tala. Bolimbisa pe biso. Ah? Bino bakonza mboka po université komi madusu boy ata bino moko. Papa Kimbuta. Yolo baka Kinshasa eza yo. Ah papa. Mboko komi madusu boy Kinshasa no yango yo. Papa, on a beaucoup regretté pour l'université. Vous avez confiance. Confiance à ma casse auto pesa papa wana. Alors bakaza kinoise. Est-ce que kino ko linga menda kunesa la salité? Papa eloko yo sala biso bana yo. Tala lelo université to komi na 4 transports. Libulu 200, rond-point Ngaba 200, Mukongo P 200. Ah, on a beaucoup regretté papa Kimbuta coup de chapeau na yo. Merci papa yo le bini non. Voilà ngala lobi boy. Papa Kimbuta oza mukolo oza mutakala na kata mboko ya Kinshasa. Soko za muto yokela batu mawa. Tala Kinshasa ndenge komi. Passe komi makasi ya Kinshasa nzela oyo pona kokende na université komi passe makasi. Lokola mwana moko vala na Kinshasa te. Lokola muto yebi Kinshasa te. Eloko nini mbongo ebelo za kozwa. Ozo sala ngo nini? Okokufa kotika mbongo te. Yango na moni na sengi pardon. Yebisa batu na yo wala bazali kolo. Batala nanwa wa. Batala wa. Passe leki. Toujours vivre na pasi. Mboka est la propre pour battre ou la mokili. Ce qui salité l'équipe, mutaro ou la terre. Pas ça pour répondre nini. Merci beaucoup papa. Tiens, ngane biseka o comprendre que nyoso ye baby. Atikati.
Merci beaucoup. Tonton Minga mobile a sérieux makasi. Donc yonde balobi ata info 16 et ya nangwa ebongisa. Et puis image na circo, et puis image a moni plein de population hein. Et puis image donc na moni ka rande bo moni peuple congolais na leli makasi. Donc pour nga Rebecca Bilendo pukuta na bi na Kinshasa mon coin na masolo ya kini. Donc bo sepela parce que to relaxa bino ka mais pour na situation nzela o nanga pe na leli. Donc bon leli longo nanga bye. Au revoir. Oui. Papa, toi tu dis quoi par rapport à la situation de cette route? Il y aura population, ngana bandolo bate. Plus de chanter là-bas. Plus de chanter. Plus de chanter. Ce que moi je fais, c'est la situation de la route universitaire. Et ne plus jamais trahir mon pays. Comme le père avait dit. Me, I speak in English good very. You speak English very good. Good very. Maman, c'est que moi je vous, devant vous honneur, plus et seulement si. Dans le Bible, maman. Osez un homme de presse. Une femme de presse. Une femme de presse. Je déclare, si et seulement si, devant vous, je voulais tout simplement mériter la compétence et puis la dignité de la nation avec l'université. Primo, devant moi la question, devant le peuple congolais qui sont ici la question, dans le Bible, Yandre Kimbuta, Mobali Kitoko, Oazalina défense ya la présidence à Kinshasa. Après Kabila, Yende Azali, Mokonzi Oyo, Ozi Funa, Ozi Moamba, Ozi Changu, Ozi Lukunga, c'est lui. Naono Baboye, je vais se déclarer. Basi la bison de là à l'immédiat. Soba quand tu de là au thé. Bamona, parce qu'il y a les troubles ici la question. Ozomona, il y a le vagabond bâti bambay na bango. Bâti bambay na bango ni taboué. On va faire ça francs. Allez comme le retour. On peut encore